Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolenga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est DJ Maboko, t'as un an à s'abonner. Bon, donc mon yango, YouTube, aux Zawana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé là, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne Zamoko, vous s'abonnez, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous écoutez Biso Kuna. Bonjour famille réflexion, naye pour répondre à la question oyo utokotunama. Papa abali mwasi, si manango azui basi bana na ye nyos o abotaka na basi ya kala. Asangisi bango atie bango na ndako po abokola bango elongo na mwasi na ye oyo sika. Alors maman wana musala kopesaka ba rapport ya bana epa ya papa. Ye koma un jour ki bana wana comme le niveau de beta maman wana. Le fait déjà bana wa beta maman na est condamnable. Mais il faut papa peut aller au geste ceux qui bana wana ba comme na niveau de beta maman wana et loko nini ezali wana na kati. Pour ezala basi musu pe baza pe capable de conseiller la bana makam. Alors bana ta so comme na que trop c'est trop. Donc, on va moniquer. Betty, maman. Ngai, nasi na mona. Mwasi, moko, azolo, bapintake. Ngai, nazali capable ya kosela yo makambo. Yo, au côté prison. Ngai, natikali. Est-ce que maman wana? Aza, na groupe. Il y a pas si ndingwanate. Est-ce que ça a une caractéristique? Il y a pas si ndingwanate. Pour que la moto de camp. Oui, que les camps où il évité par cause le ningue ça la passe. Donc papa wana il fallait aller à vérifier à ça là l'investigation. Pour ailler ceux qui va rapport où on a fait moi sur la manière où pèse ceux qui sont là solo ou pas. Donc à Kogina nous bien na bana wanate à Koliko limbi sabango et puis alinga ailler ba penza au fond des kambo nini et bombami na kati wana. Contribution na ngai nanti pour le journal lelo et ceux qui wana. Merci famille et à bientôt.